Dieu, pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata, Musala Nzambe ya Tongo, Pandegonanga, ya pasipe mawa, ya mokili mawate, ya kolilisa, ya osala pe nzoto malili, kande na lobakango ngamoko, nzoto malili bandekonanga na ndeke moko ya kosakana te. Il y a de ces histoires, oyo soki oyoki yango, en tout cas, ekosala yo eloko te, mais ezana makambo mosusu, soki oyoki yango, yo moko déjà na nzoto sentir que non, il y a un ça ne va pas. Ezalaka toujours bongo. Bandekonanga kolala kolamukana ya pasi pe mawa concernant le pasteur Jean-Paul Mayata o tobengaka pasteur de la foi. Bandekonanga ezakaka ya pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, 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 cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandekonanga kandenge na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya, soki ya kosolola ezali tokoya, soki ya kobetela PCT ezali tokoya. Toyaka toujours soki tomoni ke awa makambo ezali, awa ba dossier ezali, awa ba situation ezali, awa ba circonstance ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na kitoko nyonso. Toye libino lelo dossier ya pasteur de la foi, le pasteur Jean-Paul Mayata. Qu'est passa, qu'est-ce qui se passe? Avant na ya kokota na mozindo ya dossier, ya situation pe ya circonstance, et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Lune Inès TV akobandotia kaba vidéo ya sika bokozala directement informé. Toyeb sakabino toujours et encore que non, vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr, ezanango devoir na biso. Oyo tokoboya te pe tokotikala kowanga na te po toyebi ke ezanango devoir na biso na ndenge moko ya kitoko. Lelo na yeli bino pasteur de la foi la famille makambo ezali. Sans plus tarder tolanda nanu audio yango. En tout cas, ya bino Mama Étoile Inès TV na kojonga mwa sima pona komeka koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge et sengeli tolanda et on se retrouve juste après. Attendre mon réconciliation de la vie, la boya sentiment, les émotions. Okay. J'ai eu le temps de parler avec pasteur de la foi. Avant ça, parce qu'il était au courant. J'étais très clair, je ne viendrai pas. Oui. Donc, il était au courant que Nga Nakoyate. Parce que j'étais très clair, je lui avais dit. Donc, sur la Kingala, dans ma maison chez moi, où tu vois que solo là, la part Nanga Nakoyate. Il était au courant que je ne viendrai pas. Mais Bima qui yo, j'ai prévu qu'il y a, et c'est que ça veut dire que vous avez tellement touché, et là, marambo que non, et ça là, peut dire que yo boya. On l'appelle sentiment d'émotion. Au fait, la boya hypocrisie, c'est tout. Là-bas qui n'a koyate. Ok. Donc il y a vraiment l'hypocrisie. Là-bas qui n'a koyate. Là, dans la guerre, j'ai pas d'ennemi, j'ai pas d'adversaire. Je fais juste mon travail dans mon coin avec mes fans. Ma belle moto qui n'a provoqué moto ou finga moto. Parce que ce moment-là, la bible n'a dit finga moto. Non, ça, la moto, je ne le ferai pas, c'est pas dans mon éducation. Ok. On a la part nanga makamlanga. Dans ce que toucher à moto, te moto, te katomate nae. Et tous les langaï. Et pola. Et simbate, ils ont mis ça nanga, ils ont tomate nanga. Yo pe la coin na yo, t'as la tomate na yo, la bandembi na yo. Ce qui est avec les wawa, ils attendent na yo. Envers Dinana, envers Bellevue, envers Irsil Pechanga, envers Papa Elombe, hypocrisie à sali les lois ndimi, Papa Elombe sa papa nae, et sali pour commis na posa nae, na zo dévoilant ou lilo.
Oh, manqué. Sila a comme na posa ya Papa Elombe na scène a moni ndenge Papa Elombe azo jouer pour mais donc azobimisa ndina na alelelaki ye mais ntango Bellevue amemaka ye na Top Vision kotikala boye te te amemaki ye na bi kotikala boye te yaka Bellevue anda koma na Top Vision amemi Sila asimbi ye na loboko Bellevue asali chaîne alongoli Sila na Top Vision kotikala mbolombolo te kotikala ba se servir na yo te yaka sala chaîne. C'est pour cela nalobi elle est ingrate de selon essai, selon les Abakouk, naba direct naba. Merci beaucoup darling. Omoni na bapo na ponila Sila mutema mabe. Très bien. Oyebi ke na moment oyo Bobo Teresa ayekolo ba Bobo tanda bato. Donc Teresa a lapidé Bobo nenga lapidé dinana. Mais Sila na bazoba ya ba fanatique ni en tout cas bo teninga rigueur te bazoba ya ba fanatique na ye nazoba ba fanatique nini ba ese ba ya Gabi ba Teresa o ba mami kolo lelo ba komi benga ba ba fanatique. Alors lelo Bobo azo tourner pas Silo ebi na film ba mettre la tolo na poto. Ouais. Bobo Manoka na uti kota la page na komi je suis choqué. Par rapport ya ba fanatique ya Sila ba komo tune yo poza choqué na nini. Na zuko tu capture ya fanatique moko lobi tonton Limbisa. Est-ce que même si c'était pas le moment ya kwa koloba makambu oyo. Pour mon que makambu ba communicateur na ba communicatrice ya Sila basalaka. Tokene na 4 chemins te. C'est Sila sa commanditaire, ceux qui commanditrice, ceux qui commandent du tour. Yé muta commandaka bango. Comment Moutazo jouait pas na yo? Est-ce que c'était important? Il y a quoi qu'on mette l'isolo et les cas, il y a le coup pour qu'on se bobo. Ah mais ça Salina ba fidèle nyonso bozola na biso. De retour la famille na bandi ebela batuto tikolanda awa. Premièrement, ezalaki nanu audio ya Sila Bisalo. Tolanda biso nyonso na bandi ebela batu balandaki sortie médiatique na ye oyo ayaki kosala. Bon, ayaki premièrement kolobela pe pasteur de la foi ke nana ndaku na ye basolola ayebisa pasteur de la foi ke akotikala koya na réunion oyo abengisaki. Soki tokozonga mwa moke réunion pasteur de la foi abengisaki c'était en 2023 nde abengisaki bacomédien nyonso mpona komeka kotia kimia entre bacomédien. Tomonaki biso nyonso absence ya Sila Bisalo oyo emarka esala kutu makelela makasi. C'est d'ailleurs ezalaki ka jour wana au pasteur de la foi asokolaki na ye maboko na makambo ya maboke alobi à partir d'aujourd'hui na ba place mosusu akobanda kokendaka kojouer mais epai ya Bellevue na Sila akokende kojouer te mpona nini bazolinga kotia kimia te. Selon ba explication ya pasteur de la foi alobaki ke akende kokutana na Sila lobi azalaka na problème na Bellevue te. Epai pe ya Bellevue pe alobaki na pasteur de la foi ke azalaka na problème na Sila te. Tango Sila tikala kokende te en tout cas esalaki mwa pasi na côté ya pasteur de la foi. Et du coup na sortie médiatique ya Sila Bisalo touti koyoka biso nyonso awa Sila lobi ke a informa déjà pasteur de la foi ke ye akokende na ye te akokota na ye te église wana po amoni ke eza nango aosala makambo par sentiment te yango bamo ya Sila Bisalo. Bon la famille en tout cas quand boyebi na lina na sala commentaire sur dossier oyo pe kokota na deuxième audio na dossier oyo ya Sila Bisalo bandeko nanga. En tout cas il faut to tiaka ba makambo ka ndenge zaboye. Sila Bisalo toyebi biso nyonso ke ajuaka na ye bien akomaka pe ba film na ye bien. Ka ndenge toza na Bellevue akomaka pe ba film na ye bien. Boyebi Bellevue aza plus basé sur l'éducation tandis que Sila Bisalo ye eza kosekisa ba film na ye mingi eza ya kosekisaka. Donc eza différence oyo baza nango mais kokoma bango nyonso mutu na mutu aza
excellente na musala na domaine na ye eza mwa bongo. Eloko nga na koloba eza que kolandela ba propos ya sila vous allez sentir que kanda eza ya makasi na réseaux sociaux. Soki eza na mutu o afingama penza makasi c'est Belvi Kandi. Biso tosalaka ba émission tolandaka tomonaka Belvi Kandi tomona bato ya bakuku bayaka kofinga Belvi tokomashe bamote po tomonaka biso nyonso bango baza bato ya bakuku moyen to masoni bakombo awa eza te boyebi bango bamataka et quel que soit ba TikTok quel que soit ba live ya YouTube pona kofinga Belvi basala kango tomonaka na côté ya Belvi attaché de presse na ye azalaki de mer mais Demer akomaki na ba compte à rendre ya ye moko na batu na ye. Du côté ya Belvi amonaki ke na boy nanga otambolaka na kombo nanga ezala te ke non Belvi mutofutaka yo. Tomonaka biso nyonso batu oyo ba soutenaka Belvi ba travaillaka na famille Libota ba papa Dati tomonaka bango. Papa Dati wana okutikala komona no 15 jours azosala émission pona koya kofinga mais ba émission na ye mingi asalaka pona kotombola kaka musala Belvi. Ce n'était pas le cas avec les Demer. Yango bomona Belvi alongola Demer pembeni na ye aboyaki. Tandis que bato si la bisalu bango moko ba déclaraka awa tomonaka et aussi si la bisalu a déclaraka ngo asalaki tourner na Afrique du Sud. Tango ayaki koloba nini en Afrique du Sud azana batu na ye mentionaki bakombo ya batu o bafingelaka ye batu na film na ye moko d'ailleurs ba parti wana etambola ya makasi sur les réseaux sociaux ya si la bisala zoloba keno soki otushenga cela veut dire que toucher mutu kingande toucher mutu kingande toucher mutu kingande batu na ye o bafingelaka ye tomonaka akienda na émission oyo sortie médiatique awanganaki batu nyonso mais tango awanganaki alobi ya azalaka na bato akoti jamais kofuta mutu po aya kofingelaka ye ba collègue na ye te mais batu wana bafingaka Belvi po bafutama batu wana bafingaka bamisusu na kombo ya sila po bafutama si réellement ya futaka batu te po baya kofingelaka ye batu alingaki ya stopper bango depuis kala ata soki lelo o bakoya kobimisa keno sila muto bando futa biso mais quand même asokoli na ye maboko ke na boy bino batu boya kofingela kanga ba collègue Belvi wana ye wana sali na Demer ata soki kande tomoni lelo Demer ake kokoma message ke baninga bango wana ba ye koloba yo problème na yo oyebaka na yo koloba te kama makambo a cessé aye koloba bongo aye kokomela Belvi c'est parce que Belvi a bengana ye Belvi a boya ti bomona ka Sarah Tola afinga ka sila Sarah Tola prononça yango ye moko aloba ye afinga ka sila pourquoi parce que azana ba compte ya a rendre ya ye moko na sila afinga ka sila na kombo Belvi te donc message à Sarah ezalaka penza clair afinga ka sila pona Belvi te nene ya boyo kaka ye nene alobaka ye alingaka bango nyonso alingaka na sila alingaka na Belvi mais alingaka Belvi koleka sila soki problème ezali akoyela Belvi akoyela sila akoya kolobela ye mais soki problème ezali na côté soki problème eza que eza na côté ya Belvi selon elle alobi akoya kolobango te po alingaka na ye Belvi afutaka ye te mais alingaka na ye Belvi c'est comme ça eza neti ba Karine Mokonzi ye wana alobelaka sila pe mabe azate ke no afongolaka émission na ye pona koya kofinga sila te soki batuni ye pona sila lobaka na ye ke nalingaka ye te mais na préféraka Belvi c'est comme ça mutu na mutu eza bongo mais bato sila bango moko tina sila ye moko alobaka ngo na ba film na ye eza biloko koloba te ke no eza lokuta te bon tokota na mozindo na biso ya makambo pasteur de la foi boyebi na regretter makasi je voyais toujours sila bisalu neti parmi ba comédienne o bazalaka na sagesse ya makasi sagesse azanango mais ezana babilo mosusu soki mutu asalaki likambo bolanda na tana privé ekozala bien makasi ke kolinga koya ko minimiser mutu ko humilier mutu pasteur de la foi azana église boyebi pourquoi je dis ça parce que
na ba église oto okota biso moko tomonaka eza na ba ndimi mosusu bayaka na église otali penza olobi aba oyo baza penza ba bébé spirituel azoyekola nanu donc moindre pépin c'est fini a changer makanisi mosusu mpona kokende église babandaki kobenda ya kobenda abandaki kutu kolinga kokenda ta église te ezalaki babenda mpo ke akende église siko ntango akokende mpe église ake mpe kuna akutani na mwa makambo moko songolo pakata directement edécourageaka directement esalaka te bato mosusu omona paster wana mpe azaka paster alokota neti bapaster mosusu ezalaka toujours bongo sila bisalo soki azalaki na compte à rendre na pasteur de la foi alingaki ka le même jour aya koyebisa pasteur de la foi kende nga nayebisaki yo keno nakoya te nayebisaki yo pourquoi peut-être osali semblant ke bato bamona keno naboyaki nde kondima appel na yo mais oyebaki ke nakoya te ça allait être mieux et puis eza na makambo mosusu tosilanaka na kunzu de la même façon kolinga réputation na yo eya kobeba te sur les réseaux sociaux c'est de la même façon kolinga mpe kobebisa ya moninga te wana eza kobimisa pasteur de la foi neti aza hypocrite et qu'est-ce qui prouve chez moi nazomituna qu'est-ce qui prouve réellement que bosololaki na pasteur de la foi oyebisaki parce que na oyo nga nayebi nakoyeba mpe pasteur de la foi na kimia oyo abandeki koluka entre yo na belle vie je ne pense pas que oyebisa pasteur de la foi ki okoya ya continuer kaka je ne pense pas soki amoniyaki ke non ou peut-être na côté na yo oboyaki na yo koya peut-être alingaki aorganiser église wana te alingaki aorganiser yango te et aussi une chose à savoir pasteur de la foi tikala koloba mabe te ke non nabengisaki ndeko sila ye lelo aye te boye te alobaki na ye te mais oyo amekaki kaka ezalaki ka message asambelaki epai ya nzambe et aussi il était clair aza musala nzambe moni musala nzambe aza mutu oyo soki ase retrouver na musala moko songolo pakata moni ke makelele na musala wana ezali aolinga toujours koya kotia kimia soki amoni ke kimia ezokotaka te en tant qu'un homme de Dieu en tant qu'un oin ako préférer kasi akende na ye na nzela na ye c'est comme ça asala makambo mosusu ke ayaka aye na église ayebi ke awa nazoya tozoteya awa emati ekiti mais diku ka boye amoni ke ya ça ne va pas aolinga toujours kolinga koya kobongisa nzela c'est comme ça pasteur de la foi asalaki ezalaki kaka kosunga kimia ekota surtout na théâtre na biso parce que lelo oyo bato bakomi kobomana lelo oyo bopanzi théâtre bopanzi bato bopanzi bango ata soki bino boso d'ailleurs makambo oyo bimisi ça prouve beaucoup de choses ti kokende na babobo manuka non si la bisalo oza na ba haine ya makasi si réellement quand ndenge ozomibenga keno tu es une chrétienne en tout cas zala chrétienne oyo azalaka na motema polele zala chrétienne moi je te croyais cette dame là ya kosala que non soki oza likambo na mutu ka ndenge olobaka si la bisalo de nature aza mutu alobaka na ye mingi ka ndenge olobaka moi je te croyais vraiment que oza mutu soki mutu asali yo mabe mbala moko bimisaka nzoko oza mutu mpe ozogardaka ba haine tala makambo oke kobimisa ya bobo makambo mpenza oke kobimisa ya bobo eza makambo soki lelo bobo alobi ke non je suis vraiment choqué ohumilie bobo en plein en public humilier bobo en public ata soki na nsima bokobengana kolobaka ke non eza ka lisolo na bandeki kobeta mais il y a des incompréhensions déjà eza na bato déjà baye na ba incompréhension na bango balobi donc bobo pe azalaka mabe bobo pe abandu linga sila te tu vois eza na ba makambo mosusu en public oza na besoin kobimisaka ngo te ezolakisa déjà haine ya makasi ke non oza mutu ya ba haine penza ya makasi musala na yo ozosala eza musala moko esengi penza ozala mutu moko ya motema polele soki mutu asali yo likambo osepeli nango te lobela ye mbala moko soki mutu wana kosilika aboya koya kojouer pa na yo akende c'est comme ça mais l'essentiel olobeli mutu vérité olobeli penza mutu vérité mutu ayebi lelo même voir même les mama Teresa je sais que jour mama Teresa wana kolongwe pa na yo eza na ba makambo pe okoloba
eza na makambo mpo kobimisa ya mabe mama Thérèse asala yo makambo oyo eleka 6 ans passé lelo oya nango na réseaux sociaux. Et pourquoi koya kobwakelaka baninga bajeton? Oza déjà na maison na yo ya Bakouk, oza déjà na SB, oza moto koya kobwakelaka baninga bajeton te. Lelo komi koprouve makambo ebele ya bato oyo bazoloba moto abebi si théâtre eza sila baconfirmation komi kopesama ekomi mpenza kopesama. Non, eza babilo mosusu la famille il faut tolobaka eza bien te. Lelo zo appuyer mama Thérèse. Pourquoi? Parce qu'afingelaka yo bato. Thérèse ayaka quand ndenge yo komi oye na babordir. Donc cela veut dire qu'on encourageaka na yo Thérèse. En tout cas, j'étais vraiment choquée, j'étais aussi déçue. Olanda penza émission assis là. En tout cas, naba ndenge kana bando zoye. Na yebisaka bino toujours chaîne na biso eza chaîne na bana nzambe. Ngana sala analyse ya mutu nyonso. Ce que mutu aza mabe na koya koloba. C'est comme ça avec moi. En tout cas, na ndenge na bando zoasi là. Bien que afinga makape na réseaux sociaux, mais na bando pese ba considération à makasi. Na bande komona ekaka ke innocente abatu bazo finga kai. Mais kota la penza émission wana, j'avais justement compris que non, elle n'est pas innocente. Ezana makambo belé zo le kanakati ya ba comédien, elle fait aussi partie de ces problèmes. Aza pena kati. De tous à la batu la famille. Bablo mosusu fo kolobaka. Soki muto sali yo mabe, ata soki elelisa yo, pourquoi ne pas bozalaki ana bobo na Congo bozo bona na bobo azoya kuna na SB azo jouaka. Mais otikala kolobela ete. Siko oyo ko banda kotia ba point d'interrogation na ba comédien mosusu ke mam sabenga kinga jufu kingandi na boya kiko kendi. Donc azalaka na en nanga. Donc jour mosusu o bona père koya ko bimisilanga. Soko za mutu ba en, mutu ba kanda, mutu oya bosa na kali pasete et kozala pasi pe mawa parce que une chrétienne aza mutu oyo Bible yebisaka biso ke tobosa na li passé, oublions les événements passés. Tous à la focaliser na présent. Surtout monique ozaki na makasi parce que je sais qu'il y a de ces personnes au bazalaka na makasi à confronter te. Ce que ozaki na makasi à confronter mutu te. Tika ka makambo wana elala. Ko affronter te, ko continuer pe ko affronter te. À moins que ce que ozaki na makasi à confronter mutu. Wana okoki koloba, okoki ko continuer ko affronter. Mais ce que ozaki na makasi à confronter mutu te, en tout cas ezala makambo susu batika kango. Botiki na yo penza lobi c'est déjà dans le passé. C'est comme ça. Ezo sala penza passé ya makasi. Na ba pays mososo to mona biso nyonso. Ba film na bango ndenge zo kende. Mais ya biso na Congo na biso ekomi kaka tokanisa ke za ba fan, mais lelo to komi ko comprendre ke ba kolo, ba fan bango moko baza déjà na ba haine. Baza déjà na ba makambo o ba gardana na mitema o ya garder likambo o pona oyo o pe ya garder likambo o pona oyo finalement boko sukela wapi to sukela pe wapi. En tout cas c'est dommage bablo bosusuka soki na lobi ke za dommage la famille moyen to sala autrement ezate Zambe kaka na bolingo na ye moko nde ayebi ndenge nini akosunga biso po dossier oyo ezaka passe. Voilà, tokomela moi suka la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye bye.